Désolé pour les retards. Non, vraiment désolé pour les retards. Non, vraiment la retard. Bon, kota. Ma mère, Congo est bonga. Congo est bonga. Congo est bonga. Maman, Congo est maboko. Congo est longa. Go. Faille le président. Les candidats uniques d'opposition. Martin Fayulu Matidi, les candidats uniques de l'opposition, Mwana Mboka, Congo Elongi, pour la première fois, Tozwa, président, Kinoa na Congo, et vrai Congolais. Igata, Congo est bon. Bana Congo, Tosimba na Maboko. Congo, Bana Bemba, Tosimba na Maboko. Bana Moïse Katumbi, Tosimba na Maboko. Bana ya matungulu tosimba na maboko mozito tosimba na maboko Congo ebonga no Congo tosimba Congo ebonga Congo soki maji ya mabe bisanga Congo Maboko Congo ebonga Congo elonga Bala Congo tosimba na maboko Congo elonga Bala Bemba Bala Moïse Katumbi, Bala Fayulu, Bala Congo ebonga Bala Mozito, Bala président Matungulu, Congo. Fayulu candidat unique, Congo. Fayulu candidat unique d'opposition, Ingeta, Mwana Mboka. No Congo est bonga c'est quand on va démission candidat unique Martin Fayulu Matidi candidat unique d'opposition Mwana Mboka Kinois pour la première fois Congo ezwa Mwana Mboka pour la première fois ezwa Kinois banda Congo et Banda Congo et Banda. Balobi bazui Kinois na opposition. Et Salamate, candidat unique d'opposition. Et Salamate, Martin Fayulu Matidi. Balobi premier combattant. Les combattants sur terrain. Martin Fayulu Matidi. L'homme Zanga Libumu. Balobi ndeko ya Jean-Pierre Bemba. Ndeko ya président. Jean-Pierre Bemba. Ndeko ya président. Moïse Katumbi, ndekwa président Matungulu, ndekwa président Mozito, ndekwa président Ingeta, to sepeli mingi. Na sepeli mingi na bato bakoti bo publier vidéo parce que Congo linge créer lungwa na boumbu pour ezwa pouvoir. Na suka émission bo poser ba question na répondre na za na pona bino. D'abord nakotaki nesengo parce que mbala liboso tozwa candidat unique Kinois l'homme du terrain Martin Fayulu Matidi l'homme azanga libumu alors que balokota kanase batomboli likolo balokota kanase batomboli likolo balobi les candidats d'opposition véritable, valable, Barbie crédible. Martin Fayulu Matidi, les soldats du peuple. Balobi Kinois congolais na pouvoir et Salamate na Congo. Un président bio naturel. Balobi cerveau.
cerveau. Hein? Balobi les candidats, Balobi candidat à tous les peuples congolais. Le président du Congo, Martin Fayulu Madidi, l'homme Azanga Libumu, le président bio, le président naturel. Nabandia Bongo. Le président, Balobi président et président. L'homme qu'il faut au Congo, Martin Fayulu Madidi, l'homme Azanga Libumu. Balobi Ndekwa Congolais. Balobi changement. Et là, ici, Martin Fayulu. Martin Fayulu, prénom changement. Et ça pour la Martin Fayulu. Changement égale Martin Fayulu. Changement Congo, n'a pas beaucoup Martin Fayulu. Balobi, il faut un président. Hein? Balobi, donc un président sérieux. Balobi, l'homme d'État sérieux. Congo, ils ont besoin de leader. Face à Kabila, il faut Martin Fayulu. Le président crédible, Valère. Bio naturel. Yangoana. Donc, nous avons se présenter la bateau baye bingate. Nous avons sengopona. Toba voter. Congo Mobimba. Nanzambeye Moko. A voté candidat unique de l'opposition. Martin Fayulu m'a dit les changements à Martin Fayulu. C'est encore possible. Le président de SID, grand parti, parti à Mounene, SID, parti à Mounene, parti à Mounena, oh balo bande balo baka. Bonabato baye bingate, nazako se présenter. Kabouya Djetta, la combattante faouliste 100%. Nabao balo baka na fanatique, nazako se présenter grand fanatique à Martin Fayulu Madidi. Les candidats de l'opposition, candidat unique, candidat à solo. Candidat à solo. Babi bio naturel. Tant que tu as bakazanga libumu, Elaxanine, Asimba Makilate, l'homme du terrain. Babetaye Matsasi, pour ne pas changer constitution. Batou Bakoufwa. Yeli bosso mbabeta ye masasi na mutu batumsusu bakufa fanda la bibembe. Il faut président lokola ye pour atambola na marche ayebi passe à congolais ayebi ba bombe la timogène ayebi mundu ki babete na maboko ayebi passe à peuple congolais. Il faut président lokola Martin Fayulu, l'homme il faut aller, l'homme qu'il faut qui sa bokozi. Nous avons un président de la République crédible. Moukile Salamate. Nous avons un président modèle Ouanate. Président Mayele Leka. Mayele Leka. Ezo Senga. O Balobi Kedo. Ezo Senga o. Azana. Na boyi kutukoloba kombongo. À la base. Mais non. Est-ce que président de la République, au-delà du sommet, est-ce que c'est un castage? Et c'est un castage. Est-ce que c'est qu'on peut sa candidature na yo? Ok, on peut sa candidature na yo. Et ok, on peut par exemple, ok, na Moussala, on peut si contrat, et on peut si CDD, pardon, on peut si, pour les autres, c'est des mingi, c'est des mingi, on a autant d'ango. On peut si, nini, CV na yo. Na lettre à motivation. Est-ce que c'est une base? Au-delà, on se met base de la terre. Basa la castage terre. Bakosengo base terre. Attends, misala bakosengo base terre. Base à président de la République, Martin Fayulu, c'est les Congolais. Base Yangoana. C'est le tout peuple congolais. Mboko babengi Congo. Base na Yangoana. Les donc, premier combattant sur terrain. Martin Fayulu m'a dit. L'homme qu'il faut à la place. Et ça, c'est une base. Base yanine, base yanine. Base yanine, peuple congolais. Base yanine. Toleki wana. Biso tozane sengo. Nazo remercie président Jean-Pierre Bemba. Eh! Mon président costaud. Hein? Costaud. Balabi lourd. Hein? Nazo remercier les sous.
Moïse Katumbi, président Moïse Katumbi, abari mukubwa, ingeta na yo. Ingeta no place ozali Moïse Katumbi, balobi kilo, l'homme en espèce. Na on remercie sous Mozito. Na on remercie sous président Mozito. Ingeta na yo yaya. Ingeta. Umela. Na on remercie Matungulu, président Matungulu. Ingeta. Umela président Matungulu. Omone neti Magui. Magui Monsekaya Jean-Pierre Bemba. Yaza responsable il y a Jean-Pierre Bemba, président Jean-Pierre Bemba. Yesuko alambaka, ceux qui Matungulu les ate biloko ozala kitoko te. Montoloko la française ilembe. Ceux qui alambi Matungulu les ate biloko kozala bien te président Matungulu. Ceux qui oyeko tuna lisusu et pas nana lutulo bazobenga future. Ceux qui ont lamba balobi ke non, ceux qui Matungulu les ate biloko kobongate. Yamana président Matungulu ingeta. Matungulu faut ezala kaka. Po biloko abasi ebonga. Sa Matungulu biloko kobongate. Yamana fallait ka kozala. Po na biloko ebonga, peuple congolais balia. Ingeta no président Matungulu. Ingeta na yo président Moïse Katumbi. Abari mukubwa. Fashi wiko, deuxième fois. Ingeta le président Martin Fayulu Madidi, le candidat unique, le candidat de l'opposition, l'Omazanga Liboumou, les soldats du peuple. Balobi premier président ya Congo, oya ba Congolais, et puis Kinois, akoye ba place ba poussière ya Congo ezali, akoye bi 4 coins ya Kini. Ayebi ke ko marché za pasi. Ayebi ke non bombe la timogène za pasi. Ayeba mundoki na mututa. Yo so tambola sala marche na mundoki. Ni Mobutu kuti yemo ka sala marche te. Président tambola na marche na peuple. Bomona. Martin Fayulu ingeta place ozali président nanga. Jeta kapuya lobby na Bruxelles. Non que tala madidi. À cause avion samedi. Message yango wana. Naza besoin de partager vidéo s'il te plaît. Pour les gens comme Mboka, bon partager les gars vidéo. François Zilembe, partager les gars vidéo yo. Partager les gars vidéo. Balobi coordinatrice. Il y a ainsi deux parties à Mounene na Congo. Chauffeur ya bis ya RATP ingeta no yangwana. Bon partager vidéo kabu ya Jeta Lobela. Bon partager vidéo. Tozo kende sikoyo na ke siko na boye. Tozu benjir, c'est normal. Bon fingi président na biso tout, c'est normal. Biso tolingi bino kaka. Tolingi bino. La Bible dit, place élévation ya mutu bandaka, c'est là où combat et bandi ya mutu. Ceux qui combattent ezalité na élévation, victoire et royauté. Il faut d'abord combattre au bandit élévation, combat na bandi. C'est ça balobaka, l'homme bien. Parce que l'élévation est bandit. Donc, ils ont makambo nzambe. Nzambe mutalinga ki makambo neza la bongo. Balobi Gédéon. Nzambe Gédéon abundaki na majorité te. Nzambe abundaka la majorité te. Nzambe alevaka mutu na majorité te. Nzambe alevaka mutu oyo batu bachake kata. Oyo vo batu balinga balobaka azana oyo te, azana boye te, azana batu ebele te, aza suki na nini te, botanga bakombo tu ya monde te azana ngote. Mais na un jour nzamba tiango. Ya madidi, umela. Ingeta la yo président langa. Umgeta. Place oza. Merci président Bemba. Oh azana boye te suko balobi ke no, ye moko babi liboko moko esukula kelongite. Ce qu'on a sangi si les bandes konaï. Bapesi l'hôtel l'homme fort. Baye ko pesa l'homme fort Martin Fayulu Madidi. Malama ko baye ko pesta président Bemba. Alobite onga la zalango force na lango na pesio. Président Moïse Katumbi ingeta. Unirumie na mambo nisemaka zamani. Unirumie mkubwa. Unirumie vraiment.
unirumie mkubwa. Vile tunaanza kusema mubaya juu yako, unirumie. Tunakuwa famille moko mkubwa. Tukombeye. Tunakombea mkubwa yangu. Njo ya mukini yetu itoke kubuchafu. Unirumie mkubwa encore une fois. Président Moïse Katumbi Lobino, makasi onga naza nango nangape na chena mesa. Président Matungulu alobi makasi onga naza nango na chango na mesa. Président Mozito alobi makasi onga naza nango na chena mesa. Siko ba makasi wana nyonso tu bapesi ye yango na makasi na ye na makasi ya bandeko na ye bapesi ye yango kende guerre. Kende guerre face à Pharaon, face à Pharaon kende guerre ya kende na masasite akeka la bedundule oyo nani azalaki nango babene David oyo akwesa ki Golgotha siki Golgotha na ba Bible bien te oyo akwesa ki wana ya zakine na munduki te azaki na mundu kite taka kende ko Isaïe azaki na mundu kite azaki na kana force nzambe suko ba force wana ya ba president Bemba ya ba president Katumbi ya ba president wana nyoma Matungulu ya ba president nani Muzito basangisa ngo ba pêche suko commission fort kombo oyo bobanda ko négliger ya mwana suko emati eza makambo nzambe eza makambo nzambe Kongo fo makambo ko swana te Congo ezali ko bunda te. Soki tozo swana biso Congo, sikoyo soki tozo swana. Siko bino bolingi Kabila kende. Bolingi ete, bolingi mopaya te. Siko okoswani sa Congolais ndeko na yo pona nini oyo yazo bundela po Kabila kende. Okoswani se pona nini, okobundise pona nini. Ngala zopela nazolo babwe na bato bazo kangana ebike video oyo eke partout. Nazolo bana batu oyo ya ba député na biso ya SID ya parti ya président Martin Fayulu babi président à tous les peuples congolais président Congo. Rien à dire. Le président sans faute, sans tâche. Le président bio. Nazo pesa bino message sikoyo. Il faut botia na mutu nyoso to ko passer comme député o ba député na biso o ya ba député tout ya Congo botia longi ya Martin Fayulu madidi poto il faut botia longi na ye sa ya longi na ye to koyeba te ke soko za député na biso il faut tia longi ya président Martin Fayulu madidi lo mazanga libumu le candidat unique propre et crédible et ça la maté. Botia ye fa photo na ye na ba tricot na bino soki bokosala ba tricot soki bokosala makamni il faut botia photo na ye parce que soki botia photo na ye te to koyeba te ke yo za député ya Congo po Congo mobimba baza ba député président ya Martin Fayulu ya peuple congolais et kozala rassemblement pour na elobela peuple pour na to bongisa mboka. Tobunda Kabila kende tobongisa mboka. C'est ça la solution. Solution ko bimana ko swana te, solution ko bimana ko bunda te. Soki ba poni mutu moko. Nzambe mu ezama kama nzambe ndenge mutu nzambe mtaseleli yango. Il faut qu'on remercie le Seigneur. Qu'on remercie le Dieu tout puissant. Mutu ba négligaka o ba lobelaka te. Ndo nzamba matisaka. Nzambe jamais akoko élever muto azali na majorité. Nzambe akozwaka muto azala se atumboliye ekamusi mukili. Nos pensées c'est pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu c'est pas nos pensées. Programme Nzambe ya Congo, ye mto ayebi yango, ngala koloba boye lobi Nzambe lobi ndenge mususu. Il faut remercier le Seigneur. Na makamdenge zokende na Congo, sans Nzambe eloko moko te kosala na Congo yate. Parce que Fayulu c'est un chrétien et pour la première fois Congo est un président chrétien. Oi! Na kufijeta. Pour la première fois Congo est un président chrétien. Ata na mboko ingeta Martin Fayulu Nzambe kumisama na yo. Tango kaka sili
si ta monzamba pesi bokonzi ya Congo, alors je remercie les dieux tout-puissants d'abord. Parce que grâce à Dieu tout-puissant, grâce à Jésus-Christ de Nazareth, bokonzi babota makanango. Bokonzi bakuta kango te babota makanango. Soki nzamba sasa li programme na ye, c'est lui le président. Ata yo lobby. Ata ngala lobby. Ata oya lobby. Okoka kobundisa nzambe te. Parce que ça na programme nzambe. Okoko bundisa te. Soki za na programme nzambe, ata bogangi, ata bosali boye, akomata kaka kotia ye ka place alingaki achai. Bomonde koloba yete, mais ceux qui bomona komi bongo. Et ça va comme nzambe. Kubunza nzambe teme. Kofinga c'est normal. Tolingi bino, to accepter bino, kofinga benjou. C'est normal, mais tolingi bino. Parce que boza, ba congolais. Tolingi bino. Jeta Kabouya na Bruxelles lobby. Françoise Lembe na Bruxelles. Nana Lutula na Bruxelles. Tongo total la président ya Congo. Martin Fayulu m'a dit. Si c'est possible, tu lobby. Si, mais c'est pas si. Pour Bamisa là, tu as eu un programme bien. Mais président la Minichoyo, président Congo, à Bruxelles. Bien arrivé à Bruxelles, Balobi, il y a Tambla Nzambe, Nzambe a pembeni. Makambone Nzambe mutakoti yango, okoko bundi sangote. Place moko na Bible, Jésus azoteya. Mutu moko zaki balangi ba beta Jésus ba bomaye. Mutu moko zaki wana lobi bo bundisa yete. Ta mutu tsoko soki za ya Nzambe te okomona ekosila lango. Mais soki eza ya Nzambe eza yete me bozo bundisa Nzambe. Mutu akobundisa Martin Fayulu abundisa akobundisa président Congo. Martin Fayulu ba didi lo bazanga libumu. Ozo bundisa Martin Fayulu te. Ozo bundisa Nzambe, ozo bundisa te. Parce que lui, ayepo abongisa mboka, c'est encore possible SID. C'est encore possible partir munene SID. Partir l'équipe munene. Partir munene SID. Il y a président Martin Fayulu. M'a dit. Yangwa nangala le bakabo. Biso tonne c'est le candidat congolais. Si vous avez bolingi, mupaya za la mboka pombo ke za la ndengwa. Mais nabi bozana mboka, bozana mawamboka la minote, parce que si vous avez mawamboka la bino. Si vous avez mawamboka bino Congo mobimba, nangina boko za donc nazo belela. Congo mobimba, peuple congolais nyonso, zala sima Martin Fayulu m'a dit. Le changement est à Martin Fayulu. L'homme qu'il faut, Nakita Bokonzi, c'est Martin Fayulu. Face à Kabila, c'est Martin Fayulu. Biso to aucune élection, na machine à voter, té. Na ba fichier, té. Parce que les machines à laver, c'est déjà lavé. To aucune de lango, té. To aucune de la machine à voter, té. To aucune de la ba fichier, té. To boyango. To boy machine à voter. Shadari. Oyebela. Fayulu président, Sadari, Oyebela, Fayulu président, peuple congolais nyonso, bozana sima Martin Fayulu Matidi, azokita samedi na Congo, peuple congolais nyonso, botonda bokenda koyamba président Congo, le président bio, le président naturel. Président Congo Mobimba, vrai quinoa, la bouffidiette. Vrai quinoa. Hein? Ah bon, c'est la bino mboka. Loko la bozi ba mayele ya awa, bo me mango na mboka na biso. Bokende ko bongisa mboka. Congo ezapo na mutu nyonso. Mutu nyonso to akosala na Congo. Congo ezali kaka okoma président, okoma soki président te, okoma kaka soki député te, okoma kaka ministre te. Okozata na kombo ya pombo ozokomba mboka na yo, lopango na yo. Lopango na yo moko. Congo ezali, il faut que tango zolinga mboka na yo neto zala ndaku na yo kolinga la propre. Monto ako bongisa mboka changement c'est pas Martin Fayulu. C'est un homme crédible. Très intelligent. Azape pauvreté. Faut la pauvreté. Aina ba bien na ye, a représenter ba bien na ye. Tango osala kandidat azana ba bien na ye. Aza pauvreté. Asala musala ngotango zaki direct. Yoko diriger pétrole na ba pays ba Afrique, na ba pays ba États-Unis. Asomba
biloko wana na mbongo na ye oya musala asala. Congo a besoin ya vrai leader. Congo a besoin ya président oyo ya confiance. Oh bato bazo pesa, oh bato bazo sala confiance. Ils ont besoin ya Congo ya président moko musclé comme Martin Fayulu m'a dit. Na sommet, na kuna na sommet, est-ce que basenga base? So kozolinga moi si na libando kosenge base. Non. Oh, Congo tambe, oh, mboke tambla na mayele te. Non, c'est faux. Mboke tambla na mayele. Nga na ambulancier. So za ba compétence te. Na za ba qualité te. Ba ko swanga te. Na ko boma batu. Na bi ko sala ta intervention te. Na bi ko sala ta massage cardiaque te. Na bi ko sala ta premier secours te. Na bi ko sala ta matela ko kite bato ba za ambulancier ba yebi kombo na lo. So ki na za na ngote. Pas qu'on soit na musala te. Na koyeba ko installer patient na brancard te. Na koyeba ko conduire ambulance te na patient na sima. Il faut pas yo sous une expérience. Faut yo une expérience à terrain, l'homme du terrain ingeta. Afin de la bibembe. Ba beta ye masasi na mutu. Pour ba changer constitution te. Babimisa peuple na congolais libanda pona nini ba changer constitution te. Ceux qui bazalaki bon mona na sima azaka toujours liboso na peuple. Un président tambolaka na peuple. So akufa na peuple. Tango babeta ke masasi peuple zaki pembeli na yenyo sotwana amona bibembe. Biloko nezala mutu na ye akobongisa mboka akosala makambo e salamité. Makambo yo kabila zo sala ekobunga. Congo ya sike kobotama Congo ya kitala talo zo kitala Congo zo ebata aéroport mutaki yango wana. Gwenzo bando ko sombela bite kuteko zo ebango te. Ako changer makambo mwana 13 ans akoko zala na kinuma libanda te école mbala moko di. Babi bisi bana na biso. Mwana 13 ans ngana na mwana 13 ans. Mwana ngaza na 13 ans. Mais aza mula ile ko anga. Na mwana na yo na kati ya portution. Yo zo mwana makambo ngaza normal. Est-ce que c'est normal vraiment Dédé? Bokilo nangayo bala aza boskizenga yazali mukonzi ya gri ya gani papa Dédé mukonzi ya gani na tindi mbote place azali. Ya mona ki ba image wana panze ba image mukonzi gani pas Dédé bokilo muke. A panze ba vidéo yana bana 13 ans niveau Kabila sala Kabila zo bebisa. Génération ya bana na biso pona lobby jeunesse ya lobby ya ngom te ko bongisa mboka. Il faut jeunesse à la fort pona lobby pona pays na biso etambola na jeunesse à lobby toza na besoin au moni na Congo toza na besoin ba tuneti ba Patrick Efonja mutamayele mutaba idéologie siko yo senge base génération ya koya bango tamso ba comme ba président de la République ba Patrick Efonja. Aza la stratégie, aza la idéologie. Okomona na finga kata critique kaka. Aza ne muto parti mon côté. Mais azota la réalité eza na mboka azota la tango penga pe na kokoma na kitu wana. Comment je peux faire pour mon pays? Patoloko la nani na posi ni kombo na ye azaka na Bruxelles. Muto idéologie. Congo a besoin de jeunesse à lobby, pe bongisa mboka. Bino zo boko besoin matabana miki a 13 abotie bango na kindumba. Ba comme ba portituer, ba comme ba portituer, po banyambo, on est bossa la bécole, bozo qui sabana na classe, bossa la bécole po bana 13 à 12 ans baza na ba classe, ba banda déjà de base na classe, c'est important. Mboka tambola na classe, et tambola na mayele. Bana biso batanga ba classe, ba comme ba infirmière, ba comme ba médecin, ba comme ba avocat. Congo a lobby za la suya boeteke, obeli maladi, yono kimi na mboka mususu. Il faut Congo ya lobby, obeli mbongo kofuta na ba pays étranger. Et c'est na mboka na biso. Pour la nini parce que tous na ba vrai médecin. Ba vrai chirurgien. A tous na malade ndenge nini a soigner ngo rapide. Vraiment. Kabila linga bo mamboka ya biso ba pesi biso. Yo nzambe pesi mboka ya biso kitoko ndenge ngone okendo kobomela ba congolais ba kufina nute mboke kufina nute yo okendo kobomela ba congolais ba kufina nute ko bepesa biso mboka.
Na sepela te soki lelo ba poni candidat unique opposition congolais. Nga na kosala pouvoir na Congo te, na kokoba ni député ou ni ministre, mais na kokita na ba papier nanga. Ba papier mboko mayelo na zwa yango na kosala na mboka nanga. Nazo sepela po aza mwana mboka, congolais 100% les pères et les mères. Oh, et puis vrai Kinois, Ingeta Martin Fayulu place aux arts. Ingeta, le président de la République. Le ministre est le président de la République. Ingeta, Seigneur Jésus-Christ, merci. Je le crois. Parce que j'ai la foi. Et, on a un hôpital partout. Un centre médical partout. D'abord, Moutoua, Namboka, il faut santé. Santé na kolia. Si vous avez la santé à Malamote, est-ce que tu as église à Pamba Okende? Même à ta Okende, à ta Moussala Kosala. Non! Il faut d'abord santé à la bien pour Moutoua Sala. Il faut d'abord Moutoua alia bien. Il faut qu'il y ait Moussala. Il faut président Kosala Babilangue, comment l'amboka pour Totolia Babite Kuteko ya bio kala, peuple congolais yango kala. Mais avec Martin Fayulu bilangue Kosala, ndenge l'amboka, pour babisa biso ba fruit, babisa biso ba ndunda babite Kuteko ya solo. Eh! Pourquoi ka mutu abeli suko mutu ambongo akimi na mutu na hôpital? Non! Tozala besoin ba médecin ya minene pa kita na mboka. Yango na botala na projet na ye wa salaki. Projet moko muntu banda kongwe banda euta na Kasavubu euta na projet ndengo na salama na Congo te. Projet ya président qui na kina na salama te. C'est le vrai président. Mutatonda mayele Martin Fayulu madidilo mazanga libumu. Congolais 100% les vrais Kinois s'il vous plaît. Yende président et je le crois. Okoyine suko ponani. Soka linga bongiselo mboka. Okoyina ye pona nini po alinga bongiselo mboka. Ozana ba diplôme non awa. Awa tamuso sala ka ménage. Tamuso sala ka ambulance lokola kabuya dieta fauliste. La combattante la vraie. Tamuso sala ka aide-soignante, tamuso sala infirmière. Ba diplôme wala ko ke to sala ngona mboka note. O apprendre peu ben fier, o ko ke to sala ngona mboka na note. Siko okoyina ye pona nini? Okoboye pona nini pas za Congolais. Siko okoboye pona nini? Aza Congolais, asaloni. Asala nina Kabila, nina Mobutu, nina nani? Bio naturel, ingeta, Martin Fayulu matiti. Makambo ele kiminene. Tozwana no président Kinois te na Congo te pardon, makambo ele kiminene. Il fait utaka na Nzambe. Siko oyine pona nini? Kofinga toboita. Tozana besoin ba kofinga wana. Bois kizenga nazomai. Alokotaka naze etombeli ekolo ye. Bois kizenga nazomai. Batuto bazokota na ko répondre beaucoup poser nga ba question bon na répondre après. Nazoya 2 minutes nazomai. Jean-Pierre Bemba, président Jean-Pierre Bemba, président, président Moïse Katumbi, président Matunguli Ingeta. Moïse Kizenga, nane sengombala liboso na Congo na mona bazwa, candidat unique batoba sangana ndengwa neza makambo salama te na mukili première fois, et utika na Nzambe. Nangina suka na makambo, ya wana miatuka na pesi batu ya batu kamere batu ya président Fatim Botebele na Benjir oui toboy na biso te bozaka bandeko na biso atandenge bozoko finga atandenge boko sala c'est pas grave bozaka bandeko na biso tolingi bino tozana besoin na bino pona mboka eza pe na besoin na bino tozana besoin na bino mais Benjir ekosala na ngwelo te ata bo fingi eko changer na ngwelo te. Parce que ça m'a comme Nzambe.
Et contraire kutu, bon peut Nzambe merci parce que la Bible dit remerciez-moi dans toutes les circonstances. Ce bon remercier Nzambe, mboke tambolaka na Nzambe, mboke tambolaka na diable te. Ce qui diable a dans mboke no komoko te kobongeya te. Quand il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Alléluia. Tant qu'on va fonder qui en Suisse, il y avait les ténèbres qui disparaissent. C'était Kamere. Kamere déjà a kamusine batute. Kamere a kamusine batute pour bayeba na bangoye. Mutu soko yebi mutu azandoki. Soko yaranda ko na robangiso po yebiki azandoki. Kamere basala ye pona côté désordre. Ceux qui jouent à côté désordre à cause de la peine à succès o yazana ngote o yawaze quoi. Parce que Azana, pardon, président Wazeka Nabosani, pardon, vraiment, président Wazeka, excusez-moi. À cause de la succès, oh, Azana Ngote Oyo, Azoki Ango et pas ya. Et pas ya musicien, Moutoutou Nabosani. Nabosani comme on a eu. Yazomona Yazadash. Kamera, pardon, tu connais ce qui s'engaille. Kamera si konde ngaza wana mutu jamais batu akoko suspendre mutu te po bayeba na bango ye déjà ke aza nyoka. Kamera ndenga za wana mboka Congo nini serpent tango akotela ki badana Eve mboka beba mukile beba kit. Kamera soka sali mabete moyen ake ye fois sala mabe po batu bayeba ye soka sali mabete boko yebete eza musala na ye wana suspendre ne batu te. Ils ont respect n'a été de toute façon devant le monde. Ils ont sonné. Ils ont sonné. Ndena comme c'est président Kamere, beaucoup de respect. Tika koko sa makamba lukuta. Parce que non ozoko sa wana nzamba omono. Ozomona la Bible dit hein, ndenge no mona ndenge mukilo yo et ça la mal de loba nzambe, ça mal de loba diable te. Toute l'exact paye. Ba acte nyonso e ko futama. Et qu'on fout d'une façon ou d'une autre. Fais attention à ma belle Kamere. Fais attention. Nzamba kolongolo na mukili. Fais attention. Zala droit. Nzamba romatiso. Zala droit Kamere. Nzamba romatisao. Tika kokosa. Nangina tin dans le message moko est important. S'il vous plaît, peuple congolais. Boyo kanga. Nalobi Amida. Et donc, et ça linga somo. Et na yebiote na mona kika ke okoma ozalaka soki mwasi ya Kamere yo yebingai parce que biso toza batu ya opposition ya Martin Fayulu badit nalobi mboka eza na besoin éducation ya bana mboka eza na besoin éducation ya bana pona venir na lobby ya mboka comment yo kotia bana na yo na yebite ba age baza na ngote bafinga président ya Congo na age na bango bongo ki bo diriger mboka ndenge nini na simbi mutu. Seigneur Dieu tout puissant, merci pour la kolongola Kamere na nzela Congo. Nzambe merci bongo ki bo diriger mboka ndenge nini so disons ngo ko zala première dame bana 13 ans olongo ko éduquer bango nini bazo finga mukolo neti ngai mwana Françoise akofinga mwana nga kofinga Françoise te ata kutu ba musicien na Congo baswanaka bana na bango bafinga na mwana te mwana ya Jibe afinga mwana Wera na mwana te mwana Wera afinga mwana ya Fali na mwana te mwana Fali akende kofinga mwana ya boskizenga ya parce que ezokatanaka boskizanga vraiment boskizenga. En tout cas, vraiment, vous excusez ngai, vraiment, vous excusez ngai. Namona na ngai te, mais nazoka moi, na politique ya Congo, moi na 13 ans, azofinga président de la République ya Congo, na koya ki jour wana.
Na quoi qui jour wana? Quelle éducation a mis d'ailleurs le repère sa ban? On nous a la première dame, il y a première ceux qui on nous a la première dame en dengeni na Congo pour la bana. Éducation du repère. Donc il y a Shadai pour sa famille moko. Pour Shadai la biso ko fingi maman yo pour fingi pe maman au fingani. Mais éducation bokate. Moi na balakisa ke d'abord Nzambe. Balakisi Nzambe azaka kamoko. Balakisi Jésus-Christ de Nazareth. Balakisi Nzela ya classe. Bapesi moi une éducation ya base. Et utaka na ndako. Soko moni mutu azofinga mutu. Comprendre mbala moko ki aza mal éduqué. Po mutu oyo aza na la tête bien faite. Neti bana biso président Martin Fayulu m'a dit. La tête bien faite. Akoko finga bana ya kamera te. Esalanga somo. Natikala komona makamande mwana na Congo te. Ke mwana Mobutu afingi mwana ya Kisekedi wa Mulumba mukongo nkoba. Natikala komona na ngango te. Na ye komona ngo na Congo makamunyoso tutokomona na Congo. Makamunyoso tutokomona ngo na Congo. Amida bana na ya 13 ans bazofinga président ya Congo mais yoka soni. Ceux qui bazofinga président Congo ndengwana bongo na ndako bazandengeni c'est que baza bana moko ba impoli première classe. C'est que na yo moko pe babanga côté. Babanga rappelle caméra na ndako te. Na ebite ceux qui bana ngo babota mawapi na ebite. Bazofinga président ya mboka mais yoka soni Amida. Yoka soni. Yoka soni s'il vous plaît, obangi singai. Yoka soni. Yamona tsuki na 13 ans bana bazo kende kosala kindumba na ki pona yo ezala ngwe sengo. Nazo comprendre c'est normal parce que obala diable. C'est normal. Yamona tsuki bana bazo finga ba président mboka, yamona c'est normal pour obala diable parce que soko bala ki mutu azala Jésus-Christ de Nazareth. Akofinga mwana te. Parce qu'à cause de la bonne éducation. Moi, je suis dans la bonne éducation. Et ça, la maman lengi. Et ça, la maman lengi. Parce que moi, nous sommes bien éduqués. Ça, la lengi. Nous sommes très mal élevés. Mais ceux qui ont mal éducation, mais on n'a pas toute ta vie. Bongi sabana, s'il te plaît, il faut prier pour Nabango. S'il te plaît, ezamawa. Bon partager vidéo. Parce que ma vidéo, vous partagez tes amakamamboka. Ce que ça makambo ya batu bazo swana, ya batu bazo bunda, balakisi banzoto, ba vidéo la ndenge bo priaka. Ce que ça ba vidéo ya makamamboka sérieux bazo loba, boza ko propriété. Donc elle est la rabatu. Ba polini bino président ya mboka ya bien. Président ya solo. Oyo na de salama na Congo te. Il faut vous en sengo, il faut vous prier pour naye, il faut vous prier pour la mboka. Nazolo ba na peuple congolais nyonso. Derrière Martin Fayulu. Nazolo ba samedi président okita na king. Boyamba yendenge bana bayamba ka papa. Ce qui papa qui est mon bébé, tant oiseau zonga, bon yambaye, azo même la bino à venir yasika. Kolia eko changer na mboka. Boko zala na vie ya malamu na mboka. Boko kotaka pe ba prison de bozo kotaka pamba to fingu di yete. Ye aza mutakola awa, afanda awa, atanga awa. Atanga na ba États-Unis afanda awa na akola awa. Azala mentalité ya mboko oyo akendo bongisa ngo na Congo. Aho mema ngo na Congo po na peuple na ye. Atambula kana bino na marche ayoka kama wa peuple. Soka kena ndako ne aleli. Asambe linzambe. Nzambe Congo ebonga. Na motema ya malamu yango na mona nzamba chei. Po azala ba bien na ye, akoki pe koloba ki atika na ye. Akaki pe koloba pe na tiki na ngai. Mais non parce que ba pona ye déjà na Nzambe ezalaki difficile azonga parce que Nzambe mutapona ki ye. Donc il fallait que dans la mission na suka. Nenge neni Gédéon akende ki nango.
Martin Fayulu Gédéon. Hein? Télécommande. Ingeta na yo président Djeta Kabouya. Président à tous les peuples congolais. Président François Zilembe. Chauffeur à bis à RATP. Babi maï. Donc, babi compétence et ton d'ailleurs ma colotine à Moutou. François Zilembe. Les chauffeurs les. Donc, babi, les chauffeurs les plus meilleurs. La société n'a pas RATP. Président Yanana Lutula, Ingetanayo. Président du peuple congolais Nyonso, Ingetanabino. Bozala Sima Martin Fayulu m'a dit. Bozui grâce à Bapé Sabino président Lokolae. Na kontina makambo ya. Na tiki na makambo na potozane sengo. Aloko takanase. Atomboli likolo baloko takanase batomboli likolo Yesu kumama Nzambe kumama président ya Congo ingetala Ngala poni ya Fayulu président Congo poni ya Fayulu président François Zilembe a poni président jamais reculé jamais reculé qu'il est toujours avancé toujours avancé toujours avancé Nani président Martin Fayulu m'a dit Mazanga Liboumou, le président crédible, la tête bien faite. Babi, la tête bio naturelle. Yawala kana ina loba. Si c'est possible. Vous excusez, appelle-moi que Kotaki. Nangana souka la vidéo, hein. Nalobi boy. Peuple congolais nyonso. Le 24 toza na conférence ya munene na Saint-Denis tobengisi bino tobengisi peuple nyonso boya ko yoka maloba ya secret pas président Bemba balobi lourd babi mo komba balobi président Bemba Jean-Pierre Bemba président ya MLC balobi Mokonwankoba, boya koyoka face à face la diaspora. Jean-Pierre Bemba, les lourdeurs, les lourds. Le roi déconne Martin Fayulu m'a dit, balou. Donc on veut que tout. Les 24, boya peuple congolais boya et belé. Toya koyoka président Bemba ya MLC. Toya koyoka Bazaïba. Ingeta na yo mama, ingeta na yo. Limbisanga na ebimakala. Boakango na poubelle. Ingeta. Soko kozala le 14 et kozala pe malamu pona ko soutenir président Bemba. Ndenge Magi azo soutenir président Bemba ingeta na yo Magi ingeta. Place oza. Balobi mukuse ya talu ya propre. Ba pesotala kabakata responsabilité. Ba tumboli opelikolo. Mobiliser Batou pour les 24. Ngana mobiliser, tu as mobiliser. Pour les 24, bitos à la biso tout pour te soutenir Jean-Pierre Bemba, président MLC. Donc les 24, to bengi batunyonso. Les 24 na avenue président Wilson numéro 50. Tous à la bisogno sur tout place sur la poto yamba Jean-Pierre Bemba. À Outa Belgique. Très fort. Bango na Martin Fayulu Madidi. Na Moïse Katumbi. Na président Matungulu. Na Mozito. Très fort. Quel lourdeur. Bapesi yango ndeko na bango. Ya zu charge peuple congolais. Abunde abine tumba face à Kabila. C'est il y a que Martin Fayulu m'a dit. Nanyaza face à Kabila. Pour y être crédible mutamayeli. Nanyaza place à Kabila. Iko baponiye kapamba nzamba poniye kapamba. Akozana nzambe na sima na peuple congolais, nzambe liboso, peuple na sima. Bazolanda e. La Bible dit hein, les premières seront les dernières et les dernières seront les premières. Et ça Bible mtokomi.
Et ça bien le mtekomi. Yezali bapona ye déjà dans Zambie pour la résolution Congo. Il y a un autre bengi sabatio na kumi na ngina koma na suka na vidéo. Tongi to koma na suka ko sili sakuna ale toke vraiment na restaurant ya Emily ngba. Toke ko lia madesu na ba poisson. Yemeli bongi sa place à munene parce que to comme ma président Bemba place on a ya ko lia. To boy ko pesa adresse ya restaurant. To boyi. Bongi sa pesa bakiti bien parce que ozo yambande kwa Martin Fayulu Madidi. Président Bemba, balobi directeur. Directeur ya. Balobi directeur ya. Hey, ça me la gaille. Non, non, non. Directeur à campagne, il y a des Martin Fayulu Madidi. Directeur à campagne, président, il y a bien président Martin Fayulu Madidi. Directeur à campagne, naye Jean-Pierre Bemba. Ah, samedi, comme un oki, qu'on a un message en boca. Samedi, le 24, comme un bango, on a un message en boca. Merci beaucoup, François Zilembe. Nazomo na yo, ma chérie. Partagez vidéo, oyo. Yamana nangina suka na vidéo nanga. Ceux qui m'ont papa mandé boton d'ania, 500 combien, ceux qui 500 combien, ceux qui ont Loris la congolaise, ou bien nani, OTT la, Mafumbe, ceux qui ont yé, tala ndenge bo pribo, tali ba vidéo, ceux qui 50, ceux qui combien, OTT la ke Mafumbe, ingeta na yo place oza. Mais ceux qui ont makamamboka, beaucoup mikaka mais nabi pourquoi mboka lingaka makamosalité so makamosalité tala ndenge bokotonda mais pour na makamamboka boza wana bokangami ata ko publier vidéo ko publier te nazana besoin benjir projet akabu ya vaccination à danger ya benjir bokomo na président na biso répondaka na benjir te yaza lokola Kisekedi ya mulumba mukongo nkoba bomona Kisekedi a réponda te akofinga ndenge nini nyonso na tikala komona mutu ndenge wana te ye wana bimi lisusu Martin Fayulu Madidi bimi lisusu ya deuxième lisusu ya yo oyo ye azalokola Kisekedi ya bolumba to fingi ye kutaza kwa nkesa zo sepela na ngo siko kabu ya jeta yepe vaccination ya danger ya benjir nga siko enjir ya mema tsanga soko zo finga ngate sa bien te. Il faut vraiment finganga. Na lula ko finga, okoko imaginer te. C'est naza sincère vraiment. Naza sérieuse, na linga ba finganga. Sozo finganga et ça la kanga bien ko sakana te. Koko misakanga te. Yo fo finga kaka. Et bien jire comme ça ngai. Et matsanga moi poids. Au lieu na ça la régime, ta ba finga et mati. Il faut vraiment ko finga. Je remercie encore Fali et Poupa. Ingetana yo le père. Na remercie Belé. Nous qui soutenir Martin Fayulu Madidi, le président du Congo. Merci DiCaprio. Fali et Poupa. Ingetana yo Fali et Poupa. Ingetana yo place aux autres. Tu es un bon père. Nasuki wana. Na remercie Soussou ba musicien nyonso tout oyo ba ko soutenir président Kofi na yebite soki za solo to yoki kaka mais soko zo soutenir Fayulu ingeta na yo Kofi Olomide ba musicien nyonso tout ya Congo derrière Martin Fayulu eza pona bien na bino osala ka disque na Congo osala ka disque no awa ubi osala na Congo bafuta ka yo bafuta ka bino bafuta ka bino na basasem e futa ka bino mais bon voter mutu oyo ba boko profiter na ba droit na bino o bozaka nango bozana simana ye siko boko voter Shadar bandage ba Shadar ba fanda na pouvoir est-ce que ata sasem mapambo oyo ba futa ka bino ozoma te ba pesi bino ba bebisi bino ba vie ba bozaka na ba succès banda kabila koma na pouvoir na kamere bokita mais parce que baza ba diable. Papa Simon qui a ngana.
Papa Simon Kiangana. Na regretté Papa Simon Kiangana. Ndengo zoko soutenir Kabila. Papa Simon Kiangana. Oyambi Shadari. Soki Simon Kimbango biso toyebaki. Oyankamba, oyamayankamba, namayankamba, namabelo ya rouge. Otoyebaki le vrai Simon Kimbango. Akako yamba Shadari kuna te Papa Simon Kiangana. Olandi nini Papa Simon Kiangana. Yo soko za na nzambe comment koko yamba Shadari. Okowele la ye nini parce que tout passera. Il a que la parole de Dieu. Il reste nyoso te koleka. Okowele lango pourquoi lobe pe kokufa pe otiki yango place wala Papa Simon Kiangana. Apesu yo nini nzamba mina na pesu yo te Papa Simon Kiangana. Zala na sima peuple. Nazo remercier susu catholique. Ndenge bo boy machine à voter. Ingeta na bino. Ingeta na bino. Claude Mutima. Ingeta na yo. Ndenge boy machine à voter. Ingeta. Dede de Grigny. Mukonzi ya Grigny wazo mobiliser batu pona fayulu. Ingeta. Ndenge boy machine à voter. Biso te kokende élection na machine à voter. Te to boy machine à voter. Pour Kabila Zomboka, Congola lingi kaka mupaya dirige ye. Siko nzamba la kisi bine contraire. Bolbomi mingi. Bolie makila mingi. Makila peuple congolais ke koganga devant le Seigneur tout puissant. Devant Jésus-Christ de Nazareth. Et ke koganga kuna boche la biso moyi, boche la biso fayulu. Nzamba tali Nicolas tali nase muto ba négligaka yewana mati nzamba salaka jamais la majorité jamais sur la majorité ko sala noter non ba penser na ye les pensées de Dieu c'est pas nos pensées non toi ibi pla bokisa la Congo te machine à voter zolungwa kala te foyer le président dans un mois j'ai t'en a bouffé foyer le président jamais. Oh, président, il y a François Zilembe. À cause François Zilembe, chauffeur à Babis à RATP. Yoka Babis, na Congo. Aza jointe, il y a SID, il y a parti à président Martin Fayoul et à Mounen, en même temps trésorière. Yoka Kilo Bapesi. Batambu sango bien. Trésorière. Pour la nuit, est-ce que Basenga qui est base? Non. Basenga qui est qualité d'expérience. Yangwana kaka na ina komi na suka video nanga. Bo publier vidéo oyo, bo partager yango. S'il vous plaît. Après ce vous avez ba question ya ko poser pour ko poser. Na ngina suka 2 minutes kaka, bo poser ba question na répondre. Nazo pesa susu Rex Kazadi ingeta na yo. Na mona kiyo. Tu es derrière Martin Fayoulou, le véritable président de la République. Tozo kakaba médiocrité. Ce que tozo zoa oya fraîche. Oya bio naturel. Martin Fayoulou ba didilo mazanga liboum. Les vrais Congolais balobi qui noya solo télécommande. Mokowankoba, deuxième, aïe, na Congo. Nazo remercie Reskazadi, Ingeta. Claude Moutima, journaliste des États-Unis, merci beaucoup. Oboyi machine à voter. Na pesi ba journaliste nyoso tumbote. Na pesi ba ngombote. Et d'une image, ozana oboyi machine à voter, Ingeta na yo. Ingeta na yo. John Image. Oboyi machine à voter. Ingeta. Oponi Martin Fayoulou, candidat unique. Ingeta. Devos Moulenda. Oyabiso yango, le secrétaire général ya SID parti à Mounena. Parti moko incomparable na Congo. Parti à classe, parti à propre. Parti moko bio naturel. Et répondre à la Benjirte. Parti moko ya bien éduqué. Loko la président la biso Martin Fayoulou. M'a dit. Ingeta na ye place ça. Vieux mas Ingeta. Patrick Mbambo.
balobi coordinateur ya SID ya mboka oyo tomona no coordinateur ya bongo te ya salaka na EDF mayele et pas Martin Fayulu tata wana za sukati ya talaka kaka qualité de l'expérience zwa boulot Patrick Mbambu ingeta no place oza nebi ke lobby oza na nzela ya Belgique pour que ndotala président Congo ingeta no Patrick Mbambu. Je te love. Batu nyonso tu ya parti ya SID ingeta rabino je vous love. Nangina suka na vidéo nanga. Bokecho ayambo ingeta oboy machine à voter tu es derrière Martin Fayulu. Ingeta bokecho ayambo. Ingeta Serge Owelo ingeta oboy machine à voter. Tolo baka bato balingi Congo. O ba boy machine à voter, o netinga to boya na biso élection avec machine à voter to boyango. Toza na besoin ya élection transparente sans machine à voter. Sans va fichier wana ya miibi. Bochaba yango nalobi natuna no shadar. Suko ba fichier wana batona bochie na bochie bango wana. Baza bandoki baza n'importe. Comment beaucoup de gens bato bayi bango baza bato mikuse ba uti wa ba boto na cimetière bato na bandoki ba uti wa tozo comprendre te nzamba ko confondre bino Fayulu président olingo lingate eza makoma nzambe ya yete na remercie na bato nyo surtout bakoti kala te na 2 minutes kaka na kati vidéo pona na yoka ba question vraiment merci beaucoup Joël Condé, pasteur Joël Condé des États-Unis. Ingeta derrière Martin Fayulu toujours. Au bout machine à voter. Au lingi kutu tek au bon kutu élection avec machine à voter. Ingeta pasteur Condé. Umela na yo. Yao yango. Je te love. Ingeta Rabino. Yango na remercie vraiment batu nyonso tout. En tout cas le 24 tokuta na biso nyonso le 24 nalobi balobi combattant abundela kamboka. Anzambe la ngajeta. Ngapela za combattant na combattante patriote résistance. Si comme na zoto na bino ba combattant question. Na kela bandeko nanga ba combattant. To bundaka na bino. Organiser marche ngapela organiser marche. Si vous avez un bino bandeko nanga combattre, magi nazo poser ka question. Nalobi boye. Bolobi oyote. Siko bo bimisa la biso oya bino. Bozoko ko bimisa bi oya bino te. Bolobi bosali ba nini bokundi bango. Siko bokundaki bango to bobi kundaki bino moko. Parce que Bible lobi so ba chomuli libulu yo moko mutokota la kachikuna. Parce que Dieu vous a pas demandé pour intérêt bato. Parce que vie ya mutu e utakande na Nzambe. Olobe bomi mutu akufi. Siko bobomi bango to boite. Siko yo boko bimisala biso candidat na bino te. Po boboyi oyo nalingi Fayulu te nalingi Bemba te nalingi Moïse Katumbi te nalingi président Matungulu te nalingi président Mozito te sikoyo bolingi nani Shadari afanda na pouvoir po bolingi Congolais za pouvoir te bupaya za pouvoir pona biso tutozanga mais Nzamba kolinga te parce que ya mboka na ye Nzamba ko tia muto ya lingi pona mboka parce que peuple zo la mingi. Si vous avez un mwana mboka pourquoi? Na posé la question. Pour Jean-Pierre Bemba, président Jean-Pierre Bemba, président il y a MLC parti à monnaie na Congo, s'il vous plaît. Boroya ko bundisa ye, pona nini? Jésus-Christ de Nazareth azalaki na moi simoko boye, ba obenga ngo femme samaritain. Balandi Jésus-Christ. Balobi Jésus, biso na loi Moïse. Balobaki ke moi mutu soki asali ekobo il faut ko bambe mabanga yolo binini Jésus atali bangote Jésus Christ de Nazareth est le fils de Dieu tout puissant
azokoma na se alobi kaka moto oyo asala lisumu te abamba libanga mwasi oyo atikalaka ye moko la femme samaritain atikalaka ye moko akendeki sikoyo yo kombata oza olobi ke naza contre violence naza contre pouvoir en place ezoboma bato eza koviole bato eza kosala mabe eza mais bino moko bozolakisa susu exemple te seke boza kaka ndenge moko na bango parce que ngai nakende kobundisa mutu mpo aye kolobela bapeuple congolais nayebi te soki bopense vraiment ke non bokobundisa mutu asali bino nini aza ni Shadar aza ni Kimbuta aza ni nani bokobundisa ye mpo na nini eske bokoka kobeta Jean-Pierre Bemba nkongo ankoba siko ntango bokosala bobeti ye après mais élection kozala kaka sa machine à voter Fayulu a déjà candidat ya opposition candidat unique comme président de la République siko bobandaka kobeta bato Combien on continue car beaucoup de makana balabala bo banda koloba zonga sima et aussi la raté et loko nini oyo silaka te dans un mois élection faut le président bo bandaka ko bundisa bango tika toza na besoin na bino na nini na Congo pour na ndenge nini bagere zo na ba pays baza na besoin batu wana pour na makofi wana bokendo ko beta bato bazobo mabandeko na bino ba congolais. S'il vous plaît, boti que la biso ba président na biso tranquille. Ba président na biso baza na besoin na bino pe poto simba na maboko poto bongisa Congo baza pe na besoin na bino mais bino borgay kimunene ndele kibino bozoboya komikitisa yango na mwana nzambe pe azokikitisa ka bino parce que bozoboya komikitisa bozala humble bomikitisa bokende kokutana ba opposant to soutenir mboka. Ceux qui les ceux qui nous ont bien compris sur place, à compris ça yo. Et ça qu'a pour beta Jean-Pierre Bemba pour Kabila comme le côté. Kabila comment on te pour ben pour beti Bemba. Boza ko bunda pour rien. Boko kota ba commissariat pour rien. Boko zonga la ba minu na maboko. Boko ko bundisa congolais te boya to sangana. Ba combattant to bunda na bino na balabala to sala baboye. Boko changer te. Boko changer te ba combattant. Makaka makofi eza solution te. Eza solution te. Makambo nyonso tu esila kala maboko te. Makambo esila kana table. Omona batu babundi ti okomona basali dialogue pona babongisa mboka. Siko boko bundisa ndeko na bino congolais, est-ce que c'est normal? Asali nini? Pour le baki n'accepter ce nini, mais laissez-les passer au passé. Tozo kota na Congo asika. Bilo kwa nanyo soto etika na simanga pe na dekonaka na fingaka ba président Moïse na salaka bo siko Congo ya sika ezokota. Pourquoi ko bundisa ye? Azo bundela mboka soki abundisa asala mais abundeli mboka ababimisi libiso candidat unique opposition congolais quinois. Nzamba zo confondre bino kaka. Pardon. Biso tokozala le 24. Toko bokobota Jean-Pierre Bemba, bokobeta biso nyonso tu na kati. Toko bangelo rota. Bana Congo nyonso tu boya le 24. Sécurité za ya makasi ko sakanate parce que tozo yamba président ya MLC oyo ya munene pena Congo. Famille Madidi. Madidi aza muluba, aza muswahili, aza mbunza, aza ye mutu abekolo nyonso ya sangisaka. Aza président moka sangisaka foko linga. Ebo okuta na président ndengwa na te na mukili. Un président chrétien na mukili na Congo esalama te. Bozo mona te ndenge miracle zo leka na Congo te bozo mona te. Bato balobaka soki ba prophétie. Ah oui, nakena na makambo ya ba pasteur. Nazo remercier pasteur nani Kijami et pasteur mususu na boseni kombo na ye. Pasteur Kankenza ingeta pasteur. Na ebita soki yaki Saint-Esprit
Oh Françoise Azalakanango, Françoise Ilembe, les qui a Martin Fayulu m'a dit, oh il y a responsable mounene il y a trésorier, Aza trésorière, il y a parti à mounene, les premières parties dans le Congo. Il n'y a pas à Saint-Esprit wana. Na épite ceux qui Saint-Esprit wana, oh Françoise Azalakanango, et qui dit que Lukayo, pour eso la no makambo Congo, pour tout un coup changer. Ingeta. Zala derrière Martin Fayulu. Zala kota peuple, nzamba kozala, nzamba za kota peuple. Ingeta na yo pasteur Kankenza. Pasteur omususu la bosa ni kombo na ye. Na ebite ceux qui jamina. Na ebite ceux qui yo Saint-Esprit ya nani ya François Zipe yake pa na yo. Na me tout ko changer au bois ki biloko a Shadar. Ingeta. Umela no place oza. Oui, mais là, vraiment, boya machine à voter, boya ngo penza, priez pour la yango ezika, ma machine à voter, biso to kende l'élection, sa machine à laver. Ingeta na yo, ba passer, boza l'exemple ya ba passer na bande ko na bino ba passer, oyo lelo bazu conscience, pour baza na sima ya peuple. Baza na sima, ya Martin Fayulu m'a dit, oiseau conduire le peuple congolais na nzela victoire. Nzela Jésus-Christ de Nazareth. Yazali boso biso sima. Congo est bongi. Congo est victoire. Ngana pone, ya Fayulu président. Jamais reculé. Martin Fayulu candidat. Igata. Ah, gaye. Mukolama na habite sur la colonne aéroport ndeni. Aéroport à Vietnam au Kitara ba Françoise ba Jeta Kabuya. Tozo que des campagnes Martin Fayulu m'a dit na Congo. Biso njo tosangana ba MLC. Tosangani na parti ya président Moïse Katumbi. Toza en famille Moïse Katumbi. MLC. Président na biso Matungulu yo fozala kaka Matungulu ko tika ko sira na Congo te. Françoise alamba avec Matungulu. Po lamba Françoise. Si Matungulu ezata kolamba te yiko tolobaka jeta loko oyebi kolamba te chakata ninyo chakata ai dernièrement la kisa kinga ndenge balamba ka soki soso soki ni ponga lebe kolamba te nebi kaka kosala campagne ya Fayulu ingeta yango la kana soki na vidéo si vous avez ba question bo poser na soki wana biso nyonso tout tozana samedi le 24 toza biso tout en tout cas peuple congolais nyonso tout boya. Peuple congolais nous surtout boya nasuki bon atala ba question et puis nasuki na vidéo merci mingi na bato bakoti merci vraiment merci na bato nyo surtout bakoti la vidéo ya Jeta Kabuya la combattante fauliste à 100% biso to ba fauliste ngana fauliste François Zilembe fauliste Nana Lutu la fauliste l'honorable ya za fitir ya lobby. Arrête toi, bokozonga sima, qui tu wana nana mtakofanda lutula, batombo la kanase, bamatisi likolo. Bino bozongo na karaboy, mais bokoyoka le voix na e. Ponzamba opona ka bato bino bochaka kate. Merci beaucoup vraiment, que Dieu vous bénisse. Patrick Efodia umela Congo na posa na yo yo. Patrick yo Congo na posa na yo. Congo a besoin na yo Patrick Efonja. Ingeta na yo. Oza no muta parti te, mais otali ba réalité na zongi lango sous des fois. Ingeta Patrick Efonja. Umela na yo. Merci na Benjir, o nyonso tout ramassé. Na me merci beaucoup na Benjir à président na biso, o nyonso tout ramassé. To pesi bino ka ba merci. Mais soko bundisi Martin Fayulu, oko bundisa Nzambe. Soko bundisi Jean-Pierre Mbemba, okobundisa Nzambe parce que bangonde na minute oyo bangonde Nzamba che bangona nzela siko yo kobundisa ye ozwani na minute oyo to sola no boy Nzambe mutache bangona nzela soko bundisi bango okobundisa Nzambe po eko changer te po ezali projet ya Nzambe bazana destiné ya victoire à peuple. Okobundisa bango pour rien, kofinga bango pour rien, kozwa rien na kofinga. Okozwa rien. Ezola kisa yo mal éduqué. Soko zo finga. Critiquer bango, mais kofinga te.
Amida bana no be impoli bazo finga président Congo éduqué bana bien Amida même ba ngone école ndenga bazawana pesa bango éducation ya base bakola nango bakoye bakofinga mukolo te so bakomi kofinga mukolo na âge wana mais bana ba baby siko éducation ni kopesa na Congo camere serpent yoko zo ingeta te mu baby si pharaon au moins nzamba tia confondre yo atio pembeni fa ilande kwa président e nani président Fati ande kwa Maitoy Fayulu aza famille na ye kamere yo za na mutu congolais te oza no pays mususu mais frère nani président Fati ingeta no président Fati place oza ingeta na yo président Fati mwana Kisekedi wa Mulumba mukongo wa Nkoba Félix Kisekedi wa Mulumba ingeta na yo papa place yoza Naibi koza congolais véritable Naibi Martin Fayulu andeko na yo yaya boko zala bomoko wa kwetu ata bo ndenge bozo finga Fayulu ndenge bozo finga ye mais bako yokala na bango na Félix Kisekedi na président Félix Kisekedi bako zala sika bako siko bako ba ingénieur bozo finga wana e kozo ngasima ba vidéo etikalaka omotenga na sengi Moïse Katumbi pardon parce que kapena finga ngai mais na sengi ye pardon unirumi ete na mukubwa yangu bana mbujimai wetu bana mbujimai narobia Lubumbashi président Fayulu atakuya kule mumupokele muzuri vile munapokeleaka baba yenu anatoka kukaji mumupokele muzuri mumupokele muzuri parce que mutakuwa muzuri mboke itakuwa muzuri mukini itakuwa muzuri mumupokeleye sana 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 bana mbujimai kananga Mema Jimuluba, mema Jimuluba. Jimukwa Kalonji, mema. Balabetu. Pourquoi Zadari Ushima Fadari kena mema ni kintu ya kumumpesha benu wewa to. Kumbushimai kwa kumbushimai Bujini ni kabuna ni disankato kumbujimai kamuna mema na disankato ikala yiku kukonyima ya Fayulu bwa wewe kuya ni ubimpa uchala bimpa kumbujimai bujimai wetu munyanguka bamituta batu ba bien batu ba kwenza bibi kumbujimai mais puis ni boatini munokonangana bosani yango vraiment shalai kushima kwa Martin Fayulu mbujimai wa balengela mwena jitu vous soutenir Martin Fayulu. C'est tatuenu Martin Fayulu, c'est tatuenu, c'est mwana wenu, c'est tatuenu. Mukulu wenu. Maseba wenu. Bon, mais on a sema na Lubumbashi en tout cas mpokia Martin Fayulu vraiment. Munitumie bitoyo nandakala munitumie yo. Tutakuwa ku Lubumbashi na ba François tutakuwa kule ndakala. Mutifashe ndakala na nsombe na bitoyo. Kabila kausa bitoyo nyoso, Kabila kendela no pardon biso to la beso to kendo kolia bitoyo na ndakala Kabila pardon. Kabila nebi koyo kalingana te Kabila chuache tu mukini. Awende to kuyacha. Unabeba makuta ya mingi sana. Unakamata mukini ya Kinshasa inakuwa yako. Hawezi kuacha. Mobutu alikuwa kula shakufa. Aliacha mukini. Aracha Lubumbashi, aracha Kinshasa, Congo, anayacha. Bantu bote banapita ku Kinshasa kule, ku Congo kule banacha Congo. Afu utenda na Congo wapi? Congo utenda na wapi? Aina sema utaibeba mukicho nenda nayo. Atone kala pale, atone kala namna kani. Shuku moto utendaka. Sasa Fayulu yeye anakuwa president de la République. Uona waza sema Kabila wako na nguvu wewe kupita, unapita bantu bote na nguvu. Njoko na minduki yako lesi utaisha bantu bote na kuua. Una viole. Eske utaisha bantu tu bote Kinshasa kule na kuua epi na ko viole.
Unaweza sema wewe tekala kuna vema utekala vema kukinchasa éternellement vraiment kuko Congo. Mobutu alikuyaka alikwendaka. Kasavu basha kwenda. Hawezi hata kupansia asema hata mimi nekala shuku mwa mitakwendaka. Haina sema ni mukini yako. Usha kupata makuta yote. Usha kubeba bintu byote. Angara vile unatuachia Kinshasa. Kinshasa Kongo inakuwa buchafu. Bantu bongo na souffrir kabila. Banasema unasema uko na nini na kuambia bananyelezea sema uko na 40 ans, bananyelezea una 39 ou 40 ans. Mais mimi ko dada yako. Mimi unapatia conseil comme dada yako. Acha mukini ya bantu ya mukini nini Kongo ina yako. Ni Kongo iko ya bakongole. Unakula makuta, unaua bantu. Mechika, acha mboka, uyachele mboka. Acha na mzuru. Mungu atakupenda kama unachele Kongo na mzuru. Pita tu ku le 23 kama ni ku le 23 Desemba. Unasema pana mimi nacha ki president. Mimi nacha ki president, mimi unafanya remise reprise na Martin Fayulu Madidi. Oyo uyu eko mutoto ya Congo. Mina fanya remise reprise. Unaacha tu mukini. Comme ça Fayulu anatutelesha mukini yetu. Utekala na mukini unashokula makuta chi wapi? Oh. OK, ingi tala bino, pardon. Nane sembo. Fayulu président. À bientôt. Bye.